TV, merci Naba Obalandi des shows Denar TV. Ce que Talibison Balboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au Talaba Réalité. Tu es libino si j'aimoko yakoka mwa kindo kitonini. Quel est le problème zala branché n'a pas ça au détail. Batinelinga vidéo moko et sali pas si na regretté que la vidéo on a mais émission où concernait plus ba maman. Pour maman na biso lobby des shows Denar TV. Zwa image oyo obenda ba maman matoyi o meka ko faire réveiller ba maman. La prudence sur les enfants. Tozawana quel est le problème totake sujet. Et ça na vidéo mo réseau circuler na réseaux sociaux na ebité au cause alosio omoni yango to omoni yango na nuté mais pas na vidéo wana eza déjà. Eza na bana moko misato. Vidéo oyo esalami na Kinshasa, eza bana na biso na Kinshasa. Eza na bana moko misato ya mibali. Baza mibali misato, plus ou moins baza déjà bana 17 ans. Mwana 17 ans aza déjà mwana oya koli oya yebi déjà mabena malamu. Mais quel est le problème? Bano misato ya mibali basangani baza na kati ya chambre. Bana mibali misato déjà à l'âge de 17 ans. 17 ans eza déjà mwana oya koli ayebi mabena malamu. Et sali mawape koka mwa bana boyi. Est-ce que ezaka tokobenga ngo bumwana, tokobenga ngo kindoki ou bien tokobenga ngo kaka kozanga koyeba na ebité. C'est à vous de commenter, c'est à vous de répondre à cette émission. Et sali pasi komona bana mibali misato bakoti na chambre. Bazo sala je ya tata na mama na loba ngondengo wana po o comprendre mbala moko elo na ngina loba, c'est-à-dire bazo sala je ya tata na mama na kati ya chambre baza 3 moko atelemi na téléphone azo filmer mibale bake en action bazo sala nini oya telemaki alongoli bilamba na eka ndenge zaka oya zalaki na se alali na se oya mobali azui crème na benga ondeni crème bon tolo baka crème esa elo côté azui crème. Mais na ebité na crème wana bazo salela soki pende za approprié ya kosalela ngo makambo wana to bazuika basalela mais par conséquent si ce n'est pas aussi le cas ya biloko bazo ko utiliser ba cancer ezoya na sima ba biloko ndenge wana mais du tout to lobela cancer te to zolobela abomination to zolobela kindoki o bana wana ba osala. Na fungoli parenthèse mususu rapidement pour comprendre. Et ça na vidéo mususu batindela inga awa ya VW. Webi musala ko sala misala ya sima ndenge bana mibali bazo misala na misala ya sima ndenge wana. Ce n'est pas normal. Na mona ki vidéo musu batindela inga ya VW. VW wana ya musomba ebimi VW lokola mboa. Permettez-moi de vous dire ça pour na ebité na oloba na munoko nini. VW, webi VW bana mibali bazara na moteur à sima. Webi moteur à sima. Tuna mutaye bien expliquer na oloba nini parce que bilo msu moya ko loba ngo ezate. C'est-à-dire mibali o bazara na moteur ya sima. Bangwana babenga bango VW. Webi VW mutu ko ezara na moteur na sima oleza liboso yango ezara na sima. Ba mama bazara na mutu ka moteur en avant. Ba VW bazara na mutu ka moteur en arrière. Voilà pourquoi na lobi ndenge wana po yo comprendre totake sujet. Batindela kinga vidéo mususu ya VW moko. VW wana c'est-à-dire moteur na ye na sima e bimi libanda lokola musomba ya mboa. Na ebite so na loba ndeni pour comprendre, c'est-à-dire sima ya VW wana musomba na ye e bimi lokola mboa auti kobota sika. Na loba ndeni wana pour bo comprendre. C'est-à-dire na tala vidéo ya mwana mobali wana epesinga pasi somo ya yankele. Sima ya mwana mobali na zoloba sima mwana mobali bimi e komi lokola mwasi akangi nwani. Oyebi nwani? Nde ba mama ba benda suki na sima kangi nwani comme ça. E bimisi mwa munoko ndenge suki ya mwasi ebimisa munoko so ebokangi nwani e bimisi mwa munoko na sima. Ndenge sima ya mwana mobali e komi c'est-à-dire musomba na ye bimi lokola mwasi akangi nwani. C'est regrettable. Ya on a tuni ba VW, soki ba VW oyo. Musala basala kande yango ndenge bakomaka. Mais kama singa VW wana zosala biloko wana na douche alakisi na sima na ye yaya na tali sima VW ndenge akomi yaya lokola mwasi akangi nwani. Comprendre lo na oloba lokola mwasi akangi nwani nde VW ye wana. Mais pourquoi kondima okende okota na ba vie ya ndenge wana? Mais webi ke kindokeza makasi na mokili oyo. Na kangi parenthèse na linga ko comprendre ba conséquences bana na ba oke subir na avenir na bango. Tozongi na sujet bano bazami satu na chambre. Bamati moko amati likolo muninga mususu wana zui ba crème bazaki nango apakoli na sima ya muninga baza mibali makamna oloba.
Amati lukola muninga, ça veut dire azo brancher muninga na mobile. A brancher muninga na mobile baza bana ba âge déjà 17 ans. 17 ans, muta yebi déjà mabena malamu. Wana baza esu bana te yaya. Est-ce que eza kindoki? Eza molimo mabe ekoti na kati ya bana tonini na ebiti. Nga na opesa kaka émission nazo sala selon vidéo o batindelinga. Azo brancher muninga na mobile. Oya telemi na vidéo azo filmer bazo lo bana lingala baza bana biso pe sala mina Kinshasa. Et puis oyo bazo brancher ye azo yebisa oya simbi vidéo alobi yo salate kasi so esili yo po ya ko salate yobi ke boro ezala na goût moko ngandenge na lela boro yo des shows mwana ya mobali nda solo babongo c'est-à-dire wana aza déjà vewe aza déjà na molimo vewe alobi boro goût wapi ndenge na lela boro yo ondi matin yo mekate azo ko exciter muninga na oyo azo filmer aya pe ko meka c'est-à-dire aya ko soit ou bien ba soit payé je ne sais pas oya bande ko soit liboso abandi ko soit soka asilisi ye pa ke simba caméra oya simba ki caméra ye pa ye ko soit c'est regrettable eloni na ngena lo banakat na fungoli parenthèse mususu rapidement pour émission ezo concerner ba mama surtout biso ba tutoza na ba poto yaya tika kolobaka ki aza mwana eloko wana eza berere mama actuellement mokileza ya kobeba kolingaka te mwana bavandi bakeume na chambre na baninga na mibali baosani salon bovandaka su na salon te bino ekomaka so eboyeboleki na chambre lo ni bokenda osala na chambre or bana na kati ya bachambre ta makambo baoke esala parce que baza mibali oko croire te ke bana ba mibali baosola na chambre baokosala biloko ya bongo or ke na kati tala makambo baosala tala makambo bazosala baza ba jeune na ba 17 ans na lobi. Est-ce que na 17 ans aza déjà mukolo aza na maturité aza déjà na conscience de soi mais tala eloko bazosala c'est-à-dire maman il faut bozala un peu vigilante ya komona mwana no aza na camarade ne mobo ya mobali soki bayeba lekika na chambre yaya il faut pekisango eloni basala na chambre salon ezalaka te mais bavandaka na salon basolaka na salon ça fait pas bien. Na kangi parenthèse na ngena rappeler que batango mona amwa no bakendaka toujours na chambre eza bien te na fungoli deuxième parenthèse eza na bana mususu ba otambo na bana na bino mibali moko na kati na bango aza deya na molimo ba vewe oyebi vewe tuna papa ko yebso vewe na olobezani j'espère na ndenge na sina lobi bo comprendre vewe na olobeza banane c'est-à-dire eza na bana biso mibali ba otambo na ba camarade na bango misusu ba camarade na bango basi bakoma ba vewe yo okanzaki baza ba camarade bazotambola nzoka non moko aza déjà na molimo mabe moko aza déjà na envoûtement eza sérieux moko azalaka déjà na mauvais esprit o ezalaka na kati na ye ti atambola na mwana mobali ayaka kaka po mwana mobali asalaka ye biloko wana c'est-à-dire ayaka po muninga na ye mobali a démarrer moteur c'est ce que moi je veux dire na kangi parenthèse tozongi na sujet et sali mawa pasi na soni komona vidéo on a regretté parce que eza ataba na mikiete mais bano baza na conscience na fungoli deuxième parenthèse toujours ba même vidéo eza na papa mususu vidéo na ye banda ko circuler papa o azolia porokondo ya muninga na ye mobali tu ne peux pas croire yaya kindokeza makasi même pas na biso ba papa eza na ba papa musu bakangana ki camarade na baninga bo kanisa baninga baza camarade entre mobali na mobali no yaya aza camarade na camarade vewe yo mamo zalaka te camarade ne ona yaka na ndako aliaka mobali no porokondo c'est vrai ndimelanga makamna oloba c'est-à-dire eza na ba vidéo on a sinatali yango trop yango na opasola nyonso awa na lobi bo eza na vidéo ya tata moko tata mukolo aza na barbe belé aza même na mandefo pembe déjà na barbe na ye tina mutu niveau papa ona azolia porokondo ya muninga ya yo ndima te azolia ngibi wana kokanisa mutu azolia je ne sais pas azolia je ne sais pas moi tant to bando kola so ozolia bombo gu wana ozolia bombo pena na gu ozoyemba ozosala donc gu pende ekoti na lolemo ekoti partout tata ya mukolo aza na barbe eza na ba barbe déjà eza na ba barbe blanc suki ne na mutu eza déjà na ba suki blanc aza na ba cheveux blancs na mutu mais niveau azolia porokondo ya muninga na ye mobali tu peux pas croire c'est-à-dire azolia ngo lokola na ebite na expliquer nini lokwa mutazolia bazoka
Lokola mutazolia comment dirais-je bonbon moko boyeza na goût ya bien. Lokola mutazolia crème toke nango bongo. Ebiso ozolia crème na chaleur otoki, ozolia crème wana na mwa malili, ozolia yango avec sentiment. Nenenge papa wana banda ekolela. C'est regrettable yaya mokile baby. Soko moni moi non na ba camarade mo be camarade azo manifester lokola moi vewe pekisa ye. Parce que pour comprendre pe moi na mobali azan esprit ya vewe, o moneka na comportement et l'obéli, o comprendre que o aza vewe, azan esprit déjà ya mabe, azan esprit ya ki vewe na kati na il faut séparer na moi no mobali. Soko mona ka mobali na yo na ndako, azan na camarade moi manifestera lokola vewe maman il faut séparer bango. Ba vewe no mona ka yo zate yenda dia ka mobali no ngibi na sima. Papa moya lando na mbeto ezaka te pona nini atambolaka na vewe nda akoma kosisa ba besoin ya papa sans que yo yeba. Rien que la vérité na ko se pona zwani na ofungolo ba vérité o ko yeba te me na sima ko la msamaele na sima maramunga na oloba. Et salima wa pasi na soni komona bano makambo ba osala nga na regretter bana 17 ans bazo sala biloko ani wa sadi ba o tourner film o ya mobile azo swa soko ya sisi asimbi caméra o pa ke ko swa. To komi wapi ba mama botala bana bien kolinga kopesa bana liberté et belete. Soko moni mwana na ba acte ba biloko tozo lobelela telemelango. Soko moni mwana zaka na ba camarade aboui bazana marque ba vewe séparer bango ça sert à rien. Na lingina lancé appel moko na bébé o ba bebisaki ya 3 ans. Soki ba parents na ye ba oyokanga na sima ya émission oyo. Bobenganga ezana batu ba uti Canada ba na Kinshasa ba na besoin ba ya en aide pour na mwana na 3 ans ba bebisaki mwana ba pasola ki na sala ki émission. Soki bolandanga ba parents bobenganga na pesa bino contact ya batu ba uti Canada baza na Kinshasa baza na besoin ba sunga mwana wana. Soki yo po ebi ba coordonner ya famille wana benganga to luka moyen to trouver famille wana ba batu ebele ba bengi ba na besoin ba aider mwana wana menga na bungisi numéro po na ba numéro ebele na téléphone moyen na retrouver bango ezate mais soko olandanga na nzela émission oyebi numéro na bango benganga na retrouver famille wana batu ba uti Canada baza na Kinshasa ba na besoin ba aider bébé wana ya 3 ans o ba pasolaki na sala e déjà émission oyebi sunga ekosala bien batu ebele ba na besoin ba sunga mwana wana erreur ezaki pa na nga po na garda ki numéro te. Voilà notre ambition sur des shows de Nar TV biso toza wana po na ndengo wana. Et salima wa passe na soni soko za na ba problème les kapa na oza na besoin to dénoncer benga numéro des shows de Nar TV ngwana gravé na WhatsApp benganga pesanga problème na yo pesa lisolo na to lobelango ko sala bien soko talinga ba alboso n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV otala ka ba réalité ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao. Nar TV ona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba des shows de Nar TV ona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba